Bonjour, bonsoir na peuple congolais. Wabino sentinelle ya RDC, les prophètes surnaturels MB Élysée, l'un des membres fondateurs du mouvement citoyen Téléma. Je salue l'un des fondateurs, l'homme de Dieu, le docteur de la parole, là où il est, en Bruxelles, Andy Francis Kadima. Na pesi pembote na leke à Bundi à Koti ba prison à Paris plusieurs fois. Jimmy Congo na bandeko nyonso baza na mboka bazo bundela mboka bazo bunda pona RDC tolingi mboka tozana sima ya vision ya président Fachi esika lelo akendaki na funérailles na landiango na télévision TV5 ya président Tchadien atiki biso na moni pe président Macron azalaki Nzambe abatela kokende pe kozonga ya président Fachi parce qu'il est un don pour la République. La lelo na ekoloba bandeko no bozota la biso na petit écran na bino l'un des fondateurs ya mouvement Téléma na ekotele misaba na mboka koyebisa ba journaliste corrompu bolanda ki bino moko ba propos ya président de conseil d'administration ya Jekamine na moni ba journaliste bovandi kimia lo sako na baleki pe bana na ngai ya Téléma TV na pesi bino so mbote mingi pe courage. Albert Yuma lobi mboka etekama Jekamine ezali oyo société ya yambo ya mboka na biso production nango ezosala 60% ya budget ya mboka na biso depuis l'époque coloniale, depuis Tango Mobutu, Tango ya Laurent Désiré Kabila. Mais Hippolyte Kanambe aye, Mboka Nabiso, Mobule Koti, Monsieur Albert Yuma alobi vérité nyosote, na ye na ba vérité, mosus oya kukai kolobate abangaki, pona koyebisa bana Congo était Albert Yuma. C'est depuis 2010 jusqu'à ce jour, Azali, président du conseil d'administration, il y a Jekamine. Mais avant qu'il soit le président du conseil d'administration, il y a Jekamine. Mais tout mon pillage systématique, il y a Jekamine. Jekamine, tekango mike tango Soriano, alias Moïse Katumbi, a commencé gouverneur en 2007. Il a été élu en décembre 2006, début janvier, à Bandi Moussala. Albert Yuma, Otangi, que Mboka Nabiso, Jekamine, Oeza Poumou économique, Mboka Nabiso, Jekamine, société Yayambo, province Yakatanga, Tobengi et Tobengango, capitale économique, Mboka Nabiso, Lubumbashi, capitale économique, Mboka Nabiso. Mais Otangi, ba compagnie d'étrangers. Mon beau salaire qui est étranger, moko. Soriano, Danyono, alias Moïse Katumbi Chapwe. La maman est zambienne, son père est italien. Au beau salaire qui MCK ya Moïse Katumbi. Moïse Katumbi élu gouverneur. Abandi na début 2007, Moussala na en tant que gouverneur. Botala maka Moïse Katumbi a sali. J'ai les documents sur moi ici. En janvier 2007, Anne Abandi, Moussala tant que gouverneur. Mawa, Eza Mawa. Na fongola nous parenthèse. Mboka na biso ezalaki na ba gisement. Na est wana ba gisement ya ba minerais, ya cobalt, ya cuivre, ya manganèse, ya coltan. Plus de 130 gisements. Totika Jekamine nazalaki na ba gisement plus de 130 gisements. Totika laki na misa tupamba. Oyo Moïse Katumbi asali ezali crime économique de. Ezali terrorisme économique. Ezali génocide économique. Et il ne peut pas être candidat dans la prochaine élection pour azali terroriste économique, génocidaire économique. Totika laki na ba gisement misa tu ya minene. J'en ai ici. Il y a cobalt na cuivre, Jekamine a bané ko gérer en haut. A commis gouverneur, a eu $1 million pour assomba ba gisement misat oyo.
gisement ya Kise Vere, gisement ya Chifufia, gisement ya Nambulua, asombi yango na 1 million de dollars. Une année et demie à revendre gisement moko 95% na société to bengi yango ezaliawa ezo sala pasipe mawa en ville mining et bamindele bauti na Australie batali valeur ya gisement parmi les 3 gisements Moïse Katumbi asombaki ya Kise Vere ba évaluer à mon valeur ya 683 millions de dollars. Analyse où tu as na bureau d'études australien Eros Security. Je parle avec précision. Bande Kodangai. Je suis l'un des fondateurs du mouvement citoyen Telema. Nekola Msabana Congo. Mboka président Koutiango yako kufa. Mboka bateki yango na Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Dan Getler, na Albert Yuma. Botala makambo eleki 3 gisements o etikalaki ya Jekamine. Moïse Katumbi akomi gouverneur, aye kosala commerce na mutu na Katanga. Asombi gisement ya cobalt na ya cuivre qui se verrait Chifufia na Nambu Lua. Asombi yango lelo Jekamine za la ressource na ba gisement te. Ba société étrangère moko na yango MCK ya Moïse Katumbi baza na 85%, Jekamine na zakaka na 15%. Sur les 100, plus de 130 gisements zalaki na yango, atikalaki na ba gisement misato. O ezako bimisa cuivre, o ezako bimisa cobalt, Moïse Katumbi aye asombi on a 1 million. Na ba gisement misato asombaki, ateki moko. Après une année, au sombi na 1 million, on a 61 millions. Après une année, a gagné 60 millions de dollars. Ils ont terrorisme économique, ils ont génocide économique. Bande kona Congo. Tant que les Congolais moussous, surtout les journalistes corrompus par Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, na Soriano Danyono, alias Moïse Katumbi, bozo lobapo na président Fachi, na monibino mitu et salagade. Bozaba illettré en politique. Pour na kolobanaba na Congo pour na kolimbo la malamu. Ndenga apôtre Paul sera mati na dimension spirituelle. Alors si je parle à la manière des hommes. Et ça le kola papa moko kombo daye Élysée que je suis. Nazana immeuble nanga na Gombe. Na kacha immeuble na appartement za 30. Nazana bana misatu. Na lobi mona liboso a gérer. Mona liboso a kei azui mbongo et pas ba locataire. Aibisi bango bo futanga 25 ans d'avance. Yo au foot à $2000 fois 25 ans après ça bon. Tous les 30 appartements va payer bon. Après 5 ans, moi l'ami balaye comme on a Félix Antoine Tshisekedi pour gérer immeuble. Na fin du mois yaboye tous les locataires, il y a 30 appartements dans l'immeuble ba ebisi Félix Antoine Tshisekedi to sala ba contrat na Hippolyte Kanambe a pesa biso ba mini ya Jekamine pendant 25 ans. Bon yo le lot télémi journaliste Olola taloko la tanga ite poko olola taloko la nga ite moma je m'habite trop bien yol okola tabanzambala omibengi sango makamba politique sango azalakate omibengi sango zolo po ba corrompre na Moïse Katumbi ba corrompre bino makambo boko kolobela nde yangoyo bolo bana bana Congo ete botala lokola Moïse Katumbi Joseph Kabila Dan Getler Albert Yuma bateka Jekamine. La précédente émission na la Kisabino, tant Moïse Katumbi a commis gouverneur na Katanga, société à chemin de fer. Yangonde bané ko transporter minéraux na biso ba pays étranger. A Kangi yango 3000 travailleurs na chômage, basous bakufa, terrorisme économique, autobengi génocide économique. Babiloko ya ba camion na ya kuna matata bali ko transporter ba minéraux. Et ça li ba radiation, bakufa, basi ba bota avec ba malformation. Les bozo linga ko juge président de la République ma état oya kutimboka na ba chaîne mususu boyebi politique ité mitema mabe mais na moni ata chaîne moko te la diaspora kolobela makambo yo Albert Yuma lobi na moni bino na Kisasa bolobeli yango te na Kisasa
ba chaîne oyo bozali corrompu par Soriano Daniora, Moïse, alias Moïse Katumbi, naturalisé congolais. Et ba congolais bolingi siko batu ya lolenge oyo azala candidat président de la République. Mais non, togo ndima yango te. PPRD et wuti na AFDEL. Congolais ko bossa na yango te. Mouvement citoyen la téléma to yeko yebisa bino. To yeko télémisa peuple congolais. PPRD et wuti na AFDEL, AFDEL ali milice ya ba Rwandais ba koti na mboka. Depuis 97 til le 24 ans. Ba bomi miba. Ba sali ba sengamine na ba batoyo ya Zimbabwe. Laurent Désiré Kabila, après Joseph Kabila, ba bomi miba, ba yeli sus na katanga, ba bomi Jekamine, ba bomi SNCC. Lutala lolenge mboka et to kuti yango. So ba lobi boye n'importe quoi bobandi ko bimisa. Po boza be nemi ya peuple congolais, ya peuple ya mboka na yo. Celui qui n'aime pas son pays, celui qui n'aime pas son président commet un crime. Commet un crime politique. Et ça l'a gâté, au commettre un péché politique. Tala le lenge moto o Albert Yuma depuis 2010, mais côté kaba gisma ya mboka na biso et bandi na Moïse Katumbi et bandi na Joseph Kabila et bandi na Yuma na 2010, Moïse a qui gouverneur en 2007. Dan Getler azalaki kosomba diamant na tangwa Laurent Désiré Kabila. Tant Joseph Kabila Zubo a sali coup d'état a bandi kosomba sous diamant. Mais moto ya memi Dan Getler na ba mine na cobalt na cuivre, c'est Moïse Katumbi. Asa frère na est juif. Moïse Katumbi son père est juif, au pende on est juif. Alors bitika secteur à diamant et loko ezate yaka na secteur ya cuivre na cobalt. Le lo Jekamine asa tous na gisement mon côté. Les 3 derniers gisements, il y a Jekamine, Moïse Katumbi a commis gouverneur, na 2007, na juillet. Na mois de juillet 2007, à Sombi, ba gisement ya cobalt na ya cuivre, na 1 million. Gisement ya Kisevere, gisement ya Chifufia, gisement ya Nambulwa. Mais à teki gisement moko na ya Kisevere, na 1 million, na 61 millions, il y a Somba qui a 1 million. A complicité avec les travailleurs, il y a Jekamine, Babangi et Poazali gouverneur. Bomoni mafia, na sommet à l'État. Peuple congolais. Mouvement citoyen télémateur ko senga na peuple congolais. Joseph Kabila, ngana la kate nasa sentinelle. Joseph Kabila, lelo mboule beti na Kinshasa, lelo eza vendredi. Mboule beti na Kinshasa, Joseph Kabila a longwe kuna na Katanga, aye azana Kinshasa, azana Kingakati. Aye na mission. Alors, c'est la tête de d'Albert Yuma ou pas. Aye na mission pour na mutu ya Albert Yuma et là la nase. Et na koyebisa batambusi ya mboka, principalement, particulièrement le président de la République. Il y a une société où ezali ko sala izine ezali ko sala ba tenue militaire ya mboka na biso, ezali ko sala ba tenue ya ba policier eza Hippolyte Kanambe. PDG na yango c'est Albert Yuma. Albert Yuma, après 11 ans, tu viens nous relater ces bêtises. Albert Yuma, Dan Getler, le frère de Moïse Katumbi, Moïse Katumbi lui-même et Joseph Kabila, ce sont des terroristes économiques, ce sont des génocideurs économiques, pas des criminels. Oh, bah ça les leki. Et leki. Bien, on a un biso bandeko ya mouvement citoyen téléma. Toyebisi 26 provinces. Kobanda na Kinshasa. Kobanda na bandeko ya IDPS. Ba parti politiko ba yebi ke balingi changement. Bazan na vision ya mokonza mboka. Peuple congolais bobima na 26 provinces. Bobima bosala ba marche. Botuna ba gouverneur te. Pona balongola Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila immunité. 1. Bosala ba marche. Pona 5 ministres. Ya oya sali terroriste économique. Génocidaire économique, Moïse Katumbi, 5 ministres d'Aïba Bimana nouveau gouvernement. Un terroriste à Koko Zalanaba ministre dans nouveau gouvernement. Moïse Katumbi c'est un terroriste économique, un génocidaire économique. Ndenge Mokona Albert Yuma, Ndenge Mokona Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Peuple congolais,
mouvement citoyen telema to ebisi bino bobima na 26 provinces ndeko nanga soko lingi Congo oza na chaîne YouTube na mboka na sengi pe na baleki nanga bana nanga ya Yeba TV bolekisa ba image oyo na sengi na ndeko nanga Jean Mubenga TV Mubenga le Congo est à nous olekisa ba image vidéo oyo na sengi na leki nanga tolobela vie na Paris Papi Gene tolobela vie TV olekisa ba image oyo na sengi na leki nanga kota prison bale belé pour na Congo Jimmy Congo bolekisa ba image yo bo partager yango ato lingaka ngai te bo partager ba image yo peuple congolais bima na balabala asenga balongola Hippolyte Kanambe immunité parlementaire sénateur à cause de la sénateur te un terroriste économique un génocidaire économique Moïse Katumbi terroriste économique génocidaire économique PPRD ezali na parti nazi d'Afrique Hitler lelo bakanga ba nazi tilelo mutu moko te ya PPRD kasi ka PPRD à cause de la candidat président de la République na mboka na biso les nazis d'Afrique c'est PPRD AFDEL FCC lelo boko la parti politique ya lokuta ya kizoba zoba ensemble Boloba que Moïse Katumbi a la candidat, sa mère zambienne, son père italien, et lui-même terroriste économique, génocide économique. Mais non. Tozoya Kisasa. L'homme de Dieu, le docteur de la parole, Andy Francis Kadima, avec le prophète surnaturel que je suis Élysée, Tozoya na Kinshasa, Tokole Kanaba RTNC, Tokole Kanaba chaîne ya Pius Mabiulu, Tokole Kanaba chaîne à télévision, Tolaksa peuple congolais, Motolokola, Hippolyte Kanambe a koki kozala sénateur te et sengeli pe bino bandeko na parlement bon modifier loi bon modifier constitution tozana yango ezali taillé sur mesure na kopesa bino exemple motolokola Hippolyte Kanambe balobi sénateur à vie soki aye na marché moulard na bandal abomi batu nyonso selon la constitution actuelle. Pour besoin de la constitution lobby. Selon la constitution actuelle, taillée sur mesure, bako kangayete. Et que c'est donc chambre haute na chambre basse. Et lingo lobanin, Assemblée nationale na Sénat, na basangana, les trois, deux tiers bandimi bakangie. Entre temps, soki abdimaki abomi batu, marché à moulard abomi batu, puis de 2000, à Kenaye, à Zui avion, à Kiti Lubumbashi, à Zui avion, à Kevane na Zibambwe. Binono bozaï pe na vacances parlementaires, oya outa de gauche à droite bosangana. Oya sa constitution taillée sur mesure. Constitution yoza otosa nango le a dit constitution occupant. Et sengeli ba changer yango, ba modifier yango. Hippolyte Kanambe peuple congolais a mérité cause la liberté. Moïse Katumbi ne mérite pas d'être libre. Ensemble, cause à la partie politique, l'actuel ministre intérieur a botté la banque Mukanda parce que Moïse Katumbi est terroriste économique. Il est génocidaire économique. Albert Youmari a dit que Bateki Jekamine. Jekamine a reçu un gisement. Les 3 derniers gisements, Moïse Katumbi a sombé on a 1 million. A Teki gisement, on a 60 millions. Bozo comprendre te, bande konanga. Bozo sosonate, peuple congolais. Bino ba journaliste le kuta olati sinzamba lobe oza sango mais non na moni photo moko ya Branham na simana yo Branham a telemela ba président États-Unis Branham a telemela ba président États-Unis pour ça Branhamiste ceux qui soit disant sango hein Branham a telemela ba président États-Unis président Kutimboka si bateka peuple congolais tozoya na Kinshasa to les canaux na identification to les canaux recensement après to lobby makambo élection basango basana leçon ko pesa bisote Willy Bakonga yona bakangi azokima gratuité ya enseignement batu ba baby sango bino basango Kalev basango ba bombiye peuple congolais dans Afrique Kalev basango bazo lukaye na l'état état de droit Kalev ba bombiye na basango boboye bisanga mais bozo le banini 2023 mais basango boza ba mitema mabe so que c'est là que église de réveil mais si bakangi sango bakangi pasteur wana
ba école moko fictive bozwi mbongo combien d'années botie mbongo na ba poche après bolo baka bino l'église de réveil bosala le côté basango basala bopito basango basala ba école mais basango so basala 400 écoles bacha 2000 écoles bazwaka siko 1600 écoles mbongo yo fele Willy Bakonga bomoni bana ba photo bana ya Willy Bakonga te na ba Canada na ba poto ba mituka vi bazo menete après bokomona bato babimi biso toza bandeko ya ekanga tozo senga ba libérer Willy Bakonga mais natikala komona ona Kasai te soki Kasai moko ayibi Kasai moko asali mabe na mona jamais ba Kasai bazo senga batika Kasai mokomona biso bato ya Sud Kivu tozo senga batika Vital Kamerhe mais c'est un voleur l'infraction est individuelle na Kasai biso tolanda makambo wana te oyibi fu bakanga yo Vital Kamerhe asombi ndaku bokende na maluku na libongo maluku botala na esanga na lingala na il moko ezali wala en face il ezali asombi ndaku tanga ko atongi ndaku sika ayibi mbongo akipe bino bandeko na biso Sud Kivu Willy Bakonga akipe bino bandeko ya Mbandaka akipe bino bandeko ya Basankusu akipe bino bandeko ya Lisala akipe bino bandeko ya Bumba po bolo baketoko tele matoko sala marche ndeko Congo eza ya biso nyonso muta ko bangisa moninga te ba propos ya moto Albert Yuma c'est un terroriste criminel. Albert Yuma c'est un génocidaire criminel avec Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila avec Soriano Danyono Moïse Katumbi ba ministre Moïse Katumbi peuple la 26 provinces bobima na balabala botambola balongola immunité ya moto babengi Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila asamba kota boloko na CPI te na Kinshasa 5 ministres y ensemble balanda balongwa parce que Motambusi ensemble c'est un terroriste terroriste économique. Motambusi ensemble c'est un génocidaire. Asomba les 3 gisements parmi les 100, plus de 130 tozalaki ya Katanga mais ya Jekamine plus de 130 gisements ezalaki na ya Congo il est 3 asomba on a 1 million une année après ateke on a 61 millions Moïse Katumbi ezali soni pe mawa yo kosala bilan ya président Fachi na état oyo mboka ekomi ye moko Hippolyte Kanambe azana 87 sociétés Hippolyte Kanambe azali na 7 ports oyo batu bayebite mais non akoko tambola boyete alongwe pe kuna na esika batamaki aye na Kinshasa aye na Kingakati akomi lelo eza vendredi mbule beti na tongo na Kinshasa mengala friti na yebiango na minito yo bola na yoki justice est lancé mandat contre John Numbi mais John Numbi azana mboko na yebisaki bino na Zimbabwe biso tolandaki yango bazana moto les Rwandais akosaki aza malade aye awati lelo tomona kaete azana kuna na Zimbabwe na Harare azara suruberwa bango nde balingi ba préparer 3e rébellion mais neti mokonza mboka yoka biso atindi basoda na Goma mais na kosenga na mokonza mboka naza prophète surnaturel makamusu na kolobela oboye na miso batu te kokende Goma te tinda chef d'état-major général na Goma na kosenga na président de la République Fachi lelo na landio na ba chaîne étrangère ozalaki na funérailles na monio na Macron ya président oya tiki biso Idriss Déby kozonga no na Kinshasa président kokende Goma te naza mosakoli je sais de quoi je parle soki okokota na contact nanga d'une manière ou d'une autre na kolimbola makamu nyonso bayebisaka mokonzi polele te lokola Jean-Baptiste alobelaka mokonzi roi polele moto bakataki président kokende Goma te kokende na STT chef d'état-major azali conseiller spécial en matière de sécurité pe azali mokonza de miap pe azali GD c'est-à-dire officiers généraux o azali chargé à renseignement militaire pe azali bango misatu bakoko kende mokonza de miap chef d'état-major général
ainsi que le conseil spécial en matière de sécurité. Président va dans la ville à Kinshasa. Nakosenga na va dans la ville à Kinshasa. Peuple congolais, tellement. Mouvement citoyen, tozoya na Kinshasa. Tozako bongama toya na Kinshasa. Mais oyo azali terroriste économique, azali génocide économique. Lokola Moïse Katumbi akozala candidat président de la République. Kasiki nyonso azalaki ya PPRD. Kasiki ya PPRD. Moto azalaki na FCC. Akozala jamais candidat président de la République. Déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Jean. Tolingi angote. Et loko Katumba mwaka kufaki yangoy. Bamboye bakate. Katumba mwaka kufaki na likamboy. Ayebisi Moïse Katumbi na 2011. Je vais dire à Joseph Kabila de revoir ba contrat minier. Ba contrat autosigné ki yango mabenga pe nazana kati. To revoir yango, to bongisa yango. Moïse comme azana MCK, compagnie minière na Katanga, abeti shita sima akeko bisa Joseph. Tala muto ndenga kote lion tsoki, ndenga kote lion fiti, alobi to revoir ba contrat oyo, oko se retrouver te nga pe na ko se retrouver te. Balingeli e boule. Bakoseli bino makambi avion. 5 Congolais de père et de mère a koufi avec des cercueils. Cercueils zaki ya Kinshasa ya kotumba mwake. Yaki cercueil mususu. Oyo balelaki na Katanga ti bake kundaye na Poitou. Ezalaki cercueil mususu. Et Moïse Katumbi azali hypocrite. Moïse Katumbi c'était un ingrat. Na 2003, Montalobaki o longwa en exil na Belgique, o zonga, c'est Katumba mwake, o balukeliye. Peuple congolais. Mutu ya Katumba mwake zawapi. Bakata e mutu na kangi parenthèse. Pe na yote na Congo. Tango na 2011 Salomon ayeko lukanga na pesa kinzambe merci. Pourquoi? J'avais nazaki na demiap na longwaki na ina besoin d'information mususu. Pe na yote na Congo, j'ai infiltré Moïse Katumbi pendant 10 ans. C'était une infiltration. Na kende ko sala pa na ye pona infiltrer ye makambo na zo sabino na yebi yango pona nini pona infiltrer ki Moïse Katumbi. Lelo na zongi na mboka. Naza na union sacrée. Na ye ko sala la mboka. Na boy ko sala la hypocrite. Na boy ko sala la ingrat. Na boy ko sala la corbeau. Zambien de mère. Juif de père. Naturalisé congolais. Naturalisé italien. J'avais infiltré qui yo Moïse Katumbi. Tant Salomon ya kolukanga. C'était une occasion pour moi. Officier à renseignement na infiltré qui Moïse Katumbi. Yango nazana makambo belé à Koloba. J'ai sacrifié ma vie pour infiltrer Moïse Katumbi. J'ai sacrifié ma vie pour avoir toutes ces informations. Léo nazongi na ngana mboka. Inyo sakreza inyo ezali lisanga ya mboka. Tozana d'infiltrer mais bako comme président Fachite. Boko kokaete atana ndoto. Nakanisi na suki wana peuple congolais biso bandeko ya mouvement citoyen Telema to sengi na bino na 26 provinces bobi marabalabala immunité oyo bapesa Hippolyte Kanambe balongola yango 5 ministres et ensemble balongola bango l'état alandela malamu gouvernance ya 8 ans et 8 mois ya Soriano Daniona alias Moïse Katumbi. Faut balandela yo. Osali crime te, mais osali terrorisme économique. Génocide économique. Albert Yuma le makamunyo sote. Léo na yeka osabino mwandambo wana. Jimmy Congo. Leki nanga mwana nanga na Paris. Panza video oyo Jimmy Congo. Na sengi na leki nanga yi. Tolo bela vie papi gene. Tcha vidéo na site na yo. Pasteur Joël, aux États-Unis, tcha vidéo na site na yo. Baleki nanga ya Yeba TV, na Kinshasa, Trésor Lumbu, bo tcha vidéo na site na bino. Mubenga TV, le Congo est à nous. Oh, patriote mounene aux États-Unis, ya yo zomi yango. Tcha vidéo na site na yo. Oh, nyonso azalaki na PPRD. Parti nazi d'Afrique à cause de la candidat président de la République. Chikicha, chikicha, cha cha. Chikicha, chikicha, cha cha. Chikicha, chikicha,